Honorable Président, bazali ko précipité biso na liwa et au vu et au su de tout le monde. Quelle chambre froide? Pardon, Honorable Président. Quelle chambre froide? Nalobi boye. Morgue. Oyo bazoto nazana liste awa. Quelle morgue? Oui. Nalobi ba morgue oyo bakotonga na ba quartier ezali ko jouer deux rôles, Honorable Président. Nandenge ya moi boye eza morgue bisika bazo bomba bibembe. Na butu ba onyonso basomba ka basoso, basomba ka mipanzi, soki basombi te bakeko bomba ngona kati ya morgue, Honorable Président. Dans quelle morgue on les fait? Dites-nous. Je vais citer. Nazana ba morgue, nazo échantillon ya 7 parce que na ebaki ke okotuna nga mutuna. Nazana morgue ya Luindu ezana ozone. Nazana morgue ya Ngondo ezana Elengesa. Nazana morgue ya Point Final ezana Limete. Nazana morgue ya oyo ezali na maison communale ya Ngiringiri. Ezawana, Honorable Président.